MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mboto ya MDG TV Mafuta Yasika, c'est un avec une grande chicane cadre actualité. Bande ko babolingo ezo inda sego inda dossier Femme Tamar et comme sous mambo ya mwana certainement ba mutu na mwana sali nini bandi ona osala émission na pasi na motema nazo batina necessity wapi alors bino boyebi mama monka ndenge bandaki na ndenge zo kendele et que ezo ni ba dossier zo kongoma na minute on est au solo na bino boye ba dossier beleza en téléchargement surtout sur Homme Tamar babimba liboso mobala zo kongo mwasi baso binga mobala Tamar Homme Tamar Monsieur Kalama len ana ko lobela mambo Homme Tamar te ba dossier za tellement belé na kombo Homme Tamar na ko la bino yango na minute yo to beta lisolo a mwana nini zo leka kande bazo kundola ba dossier je crois ba to belé ba ndaki saratola anami peniel donc tingami pe banzambe na kombo peniel na muna wana ngai uchu wapi bande ko bolimbisa telmeza parmi mes missions basali sali mes colonnes éviter pourquoi na tangi comme mo penya nzamba batelaye saratola kangami na Tamar bande kolikambo mwana nde mwana saratola ayoko bimisa dossier mambo mwana ya Tamar ke mwana kufa pourquoi Tamar akosaka côté musuba tumusote atika mwana na Afrique du Sud akina kotala eza normal te comment yo muto ozangi mabota tamola yidi ko boto tika lo sundala mwana to tika mwana muto mususu aboko les na sens te côté moi ça fait un peu réfléchir hein tozwa babini amonini tozwa nini oyo comment on appelle ça angle ya atika mwana na Afrique du Sud moi si moi j'ai un problème ma bota ça il va fausse couche sur 4 fois bah tu veux bola des témoignages na et dit quoi que bota ju atiki mwana zongi mais tout ne retourne ma ya liboso ça le pourquoi parce que maman nyonso topé mbotu nyonso azalara na posa za na mwana ebenge na et surtout il y a moké ya bébé du coup tu mets au monde tu te laisses l'enfant tu rentres pour que tu sois bota abokola parce que mwana azala malformation parce que mwana des maladies faut la traitement tonini parce que ça parmi babilo oyo bat bazako supposé to ko soupçonner que mwana mwaza rizengi yango batika ekuna bref bandeko to kene milaite to ke milaite vérité za nini vérité za ke mwana kufa mwana zalakate batu ya Afrique du Sud batu ba confirmer makambo yo lisolo mo ezate ke ebetami to ba prendre en haut to ba confirmer to ba lobi en ka lelo non vous savez il y a de ces dossiers là ils sont tellement sensibles que bato ba conscient ba rôle na oya robeta monte to ko lobela mote et surtout moi si oyo pendant tant molai azobota te Bible ezoloba parmi biloko etondaka te babiloko za insatiable toza na séjour de mort toza na même moi si ya ekomba ya bomoni ane na Bible malgré que son homme lui donnait tout ana kozwa double portion ana kozwa ba cadeau koleka peni na malgré peni na bana kobota son homme l'aimait malgré tout ce bando combler vide wana te la Bible dit motema netoni sama ina amertume donc moi so azana problème aussi ba mwana azalaka motu oyo azanga akimia na motema na esengo et akoma omona mokili ne mususu ya ombo mona mususu eza penda ba dossier to na oya kolobela te mais net eza likambo bimi na réseaux sociaux to beta lisolo yango sikoyo parmi babiloko oyo bato bakoki ko imaginer to ko kanisa eza ke certainement
alingate. Et déjà je mentionne avant na loba mwana kufa endeko alingate bato bayeba abeta lisolo wana te ayebisa entourage na ye que l'enfant vit même son mari motune ezali pourquoi bakosaka mwana en vie parce que peut-être parlons de la sœur premièrement bien que mobali peut à côté na le côté parce que moi je crois que c'est là que émission on a l'accès à preuve comment je parle avec eux pour na ba mambo ezo salima lelo depuis novembre na pesara pe message il y a acharnement au besoin mono nga je vous ai montré les preuves na ba message écrit na komela mobali na TikTok. Dieu merci kuna éthique alaka na apesa numéro WhatsApp na WhatsApp nde ezaki mode éphémère ezaki activé donc ba message s'effacaki. Mais na TikTok je vous ai montré depuis novembre na tindi la mobile les messages par rapport à mambo bozo mono ezo salimo ezo le kaoyo. Et l'homme aussi m'avait dit que l'enfant existait. Bakinda kotala aza en Afrique du Sud. Mais biso toyebi pe toyoka ke mwana na kufa. On s'est dit certainement peut-être un ndeko azobanga Sony ma fille ya batu peut-être aza mal vie bino boyebi africain et pas na belle famille aza mal vie ya ngota msusu et poussé peut-être que à Kosaka que moi nazali pour éviter ba insulte ba mal à l'aise ba belle famille et autres bino boyebi Afrique ninge zalaka. C'est ça, les gens peuvent se dire et ça tient debout. Ouais, vous comprenez, on est africain, tout maman, comment ça fonctionne, on va comment ça marche. Mais bandeko na ngai ya minene zake réalité moko et les cas dans circonstances et loué mwana. Et ça fait réfléchir. Et biso oyo, tout ça un peu trop spirituel. Tout ça on a une connotation mosusu. Des places bomoni bato belé ba soupçonnaka ke ndeko kozala asimba kisi. Nini leka. Tangu mwana mwasi oyo aya Afrique du Sud aya kinano d'urgence pour votre information azaï presque à terme déjà. Et ça là qui que azaki na moi mal à l'aise bino bobika basé mais tout ça ou mati pas avion na ba et il fallait babimisa moi na libumo tant babimisi moi malheureusement l'enfant n'avait pas survécu azaki garçon bébé akufaki et ça là est pas sin de kolelaki. Bizarrement la sœur va convaincre son mari li solo ne betamate. Bon certainement on va pas comprendre le pourquoi talara moi c'est dans ma botate à perdre à cette fausse couche et autres ou bien je sais pas bah ibani moi c'est na bobali na éviter. La sœur va proposer na bandeko o bazaki tout autour na ye ba kondela ye mwana pays des hommes de Dieu na ba connaissance ndenge zala kaka ba proche ba kondele mwana mais akozala te ba bina ye ezala te ezala te. C'est pratiquement impossible tout ça de l'Okwana. Tout ça, mon déni. Yom Kolomo, nous tikali, nanda, coupe, non, 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 non. Bande, nous, boibi, Afrique d'ici, tu peux toi. C'est un pays organisé, union sur les alliés. Service à la funérailles et autres, mon union sur disposition, il y a un bouton et zalaranango, bon, on a bu nos caca. C'est comme ça, la sœur va payer l'argent. Batouana. Balekana kundela bango mwana et bakenda bakundela bango mwana bango ba participate topé bazalate présence na bango ezalate bandeko na ngai tozala batu soit une réflexion tandis dans le bar soyons des gens to kanisa de vous et moi mes frères et sœurs. Est-ce que le Rwandais est normal? Certainement pas tout le bata mususu. Et
de père que ba photo tam sous bimé monana pour confirmer que non mwana kufa mwana oyo boti mwana oyo boti quel est ce motema makasi ti à niveau oyo wana non nga epana ngai na omona ngo ezali makambo susu lelo oyo bandeko tokomi na ba secte kilikili na Congo. Il y a de ces sectes là bato ba pekisa bango komona ba bibembe na ba cimetière baza na droite. Il y a un bomoni tango pasteur Marcelo yo sala père tombala mwasi na e bato ba bimisi ba maté na e karaza na ngo habiter la Mwanza. N'allez pas au cimetière, n'allez pas au cimetière. N'allez pas au cimetière, n'allez pas au cimetière. Vous allez au cimetière faire quoi? Les morts sont morts. Yé karaté. Maman Joël Kalabasele. Vidéo mon repé aïe. Yamate aïe écoute à l'oba ma amour vous mettez catastrophe. Abi mutu sera sa kufi bokundi boko kenda cimetière te alobi ngata ata cimetière baboti ya mama sope ya mama na bango akenda na cimetière wana te bande konanga koma mutu akolo baba biloko aboye bokenda ko sa ni na cimetière. Oh toi tu perds un être cher boke kokundaye ba matite botra na ba cimetière de boko kende te boke ko soigner ko nini donc ndinga kufi bongo oyi babilo misusu na ebite so bolo bona ko bango a risque ça peut-être on attend misusu ko déborder ko babilo misusu parce que ça énerve et ça fait mal to ebite bakisi na bango nde babilo ko oyo eza ko lobama sur dossier ya mwana ya Tamar sikoyo likolo na yango niveau ya lo kutande ezokamo isape ezosa somo toana biso bato tobetaka mabako mais mutu akokoma na baniveau ya balokuta ya makasi boye te ndeti ndeko na biso mwasi oyo esoki nzambe tokosalele kaka boye eozala pasi nalandi mamu international parce que tango Tamar ayaka la foot d'ici biso nyonso tolandaka émission o Tamar asalaka na mamu o aloba même ke babala e vierge tolande émission wana Tamar ayebisa mamu ke ana bana mibale ya ye abota après bato babenga mamu pour le dire que moi mwasi wana na boti te pourquoi azo pour ça parce que bana ya mobali na yo c'est vrai baza bana na yo mais attends ils ont dépendre un peu na lolenge il y a circonstances je sais pas parce que ça na bana mususu to mwana mususu zo ki bébé yom to boko lié bato ba ebite ke mama yote mama na ye babiloko wana ezalaka na yango et mokili nyomba ba yebi que non c'est toi la maman de cet enfant biloko wana ezalaka mais par contre ya Tamar c'est pas le cas. Mais bizarrement, a insisté que abota bana, bazana azana bana mibale pourtant. Eza bana nete, eza bana ya mobali. Mamu batu babengi ba ebisi ke te moi swana bota te parce que esa na batu ba yebi. Mamu abenga mobali ya Tamar po basololaka. Le mari dira bon apparemment abenga qui pour dire dans la circonstance ça m'a envoyé le cas parce que émission les gars déjà un an passé ça en décembre il y a né autour le cas a été 2 semaines passées mais ce qui une semaine tout au temps la cigare une semaine non voilà de 2023 donc une année kaka mobali a ebisi mamuke non na bota bana mibale avant na bala Tamar Tamar atindela même mamu ba photo a bana wana tant maman zongeli ke oh mais maman bazolo ba ke yo bota te bongo Tamar atindela mamu déjà tant komi ata soka lobaki yango po ba bana mobali na ye mais tant déjà mokili e bandi ko landa na ba émission pour na ko benga muto salisa ke émission ko loba na ke yo bota te et la personne azongeli yo pourquoi tu vas continuer à mentir? Tu as juste besoin d'éclaircir et dire que effectivement bana na baba na ngate ya mobali nanga
Mais la sœur va envoyer des photos pour montrer à Mamou que ce sont ses enfants. Pendant que Mokile yebi que yena no simbi mwana te. Eza ki torotin. Il y a normalité. Et surtout, soki yo te mutobo la bango. Je sais pas si yo mutobo la bango, mais est-il que Mokile yebi que yo obotana noté. Pourquoi okokosa que bana mobile no baza ya yo pendant que tout le monde sait que eza bana na yo te. C'est ça le blème. Pour ceux qui ont attaqué bana o bokola bango ko bokola. Eza nde mususu. Ba éviter que yote maman la bango ah wana eza normal. Mokili pe yebite eza normal. Mais ok mokili mumbe yebike yona no botite. Et du coup, balandi si o maluba pour te dire que ma sœur est dans l'émission ça qui va te benginga pour mais tu fais insister en disant que c'est tes enfants et tu envoies les photos que yone muto bota bango. Non seulement ça. Nde on a biso auto sala ba émission quand ninga e tournoi na e awana adi ndondole na nolitambo. À Kiasala 4, il faut se coucher, son abosanité. Et après, il Simba, Moana. Mais attendez, on est où là? Et on se moque de qui? Pendant que Moana a Koufa. Et il y a grave que ça, il paraîtrait. Tamar, après qu'on coupe la Moana, a posté dans les réseaux sociaux Victoire. Que Nzambe asali aboti mais moi naza kokufa na lobi nzambe basunga ka yete moi na soka kufi rend gloire à Dieu ce ko balanga ba mensonge boy nzambe opesa moi na mususu ndenge nini nzambe opesa moi na mususu ndenge nini ce ko so nzambe oto saleleka boye na ebite bonzambe za wapi. Est-ce que tu vas te servir Dieu? Ils en ont des exigences. Servir Dieu. Il faut monter à la sincère. Parmi les armes de l'esprit, Bible les autres se revêtir vérité. Puis c'est la vérité. Bible les autres vérité, il faut ezala vraiment et lamba ya kolata na nzoto. Ezala mokaba, ezala neti pantalon, ezala vérité. Mais jusqu'à quand on va marcher avec des mensonges comme ça, on se dit serviteur de Dieu ou servante de Dieu. N'habitez pas de vous comprendre. Si vous avez autant de choses que vous avez capoté sur un déco, que vous avez besoin de la keboité, vous avez mabé, vous avez contré, vous avez besoin de koufanaï, vous avez besoin de bon ministère naï, mais il faut baser la maille l'écho. À un moment il faut être intelligent, hein? Et vous verrez des gens n'habiter ceux qui bâtonnent dans le cerveau, écrire n'importe quoi dans les commentaires. On dirait que nos bisous doivent vouloir sur la vie de Tamar pour n'a intérêt ni pour n'a intérêt ni ngana omituna. Tous en a capoté sur ma communauté. Mutu muso le gabe na nzela o lobby azwa mayele. Bandi onangai. Est-ce que ça na sens penza makambo? Et tout ça pourquoi? Likolo ya orgueil ya ndeko. Soka mikiti saki na makambo lingeza boyete. Soki mobali na yake neko sopa pétrole na moto te nde makambo ekomi na ba niveau oyo te. Le fait que bango bazo s'entêter kaka biye mobali lo ki biso za bato ke adversaire obeti le kofi moko na oyelo 4 na kofi yango bomoni ba dossier za ko bima et ba dossier ya homme Tamar en téléchargement bozo ka mona sango bozo ka mona sango bino bo ke ko défier moto aza spirituel azana spiritualité ko leka ya bino et o lebozala dans les vrais malheureusement bon bino pe dans les vérités et qui va vous couvrir parce que le monde des esprits est complexe hein nzambe yo zo no défier moto leki na spiritualité o lepe ozala na isika moko telemeli yeso aleki ne batutu mais malheureusement ozo moto ba mbilinga tu crois que olonga te yango bomoni po makambo sila Tamar na kasimilier soka mikiti tisite etali parce que ba dossier zo bima se ko bima likambo mwana mbatu bayeba ina bango ngote ezaki na ngoya ko bombama ezaki ngoya ko kundama bebe bozo mona kitoko wana batie na kingo ya na ngoka photoshop mwana moye wana te parce que mwana ana o batie na kingo azo mona na kasa déjà bébé mo akoza na ba plus ou moins 1 an mais o akufa ki wana za pena morne 2 ans na ngoka photoshop eza mawa eza pasi
na ebite to okende wapi. Allez, na boye bandeko ata soki po mutu moko te pe alobi ka olongo servante de Dieu. Ata soki on continue aux la servante de Dieu. Crédibilité eza wapi. Na ba dossier motindo boye. Crédibilité eza wapi. Et du coup, to pe sa conseil te hein. To nsambe ba to musunga na ebite so ba fonctionner na misapien. Ba bongo eza vraiment na Mukongo. Ya mingi ya passi. Lorsque vous venez écrire n'importe quoi dans vos commentaires, et t'as les bino, on a beau supporter, beau soutenir, na ba mensonge, na ba marmio so yazo sala. Bon, mon vidéo na télé bino lobby, ta marzo soana, na TikTok, aye ma bé, ah ngaye, c'est là, oui bi. So za fo ato bomba bindenge ato bomba bindenge di lokuta nature ebima ya on moni pe satana azala tina de a protéger ba o a été exposé ba. Par contre Nzambe a protéger ba o ya Nzambe azorata ya ko former moto ya ko équiper moto avant bimisaye ata soki perfection ko zalate parce que toi bato Nzambe ayeba ndenge nini couvrir ba oyaye. Par contre les diables c'est pas le cas. Après ce gloire après un moment pas exposé. Satana malin. Ya on moni ba bandeko na bo simba na bino qui cité parce que au servir ne loroté. Li solo bandeko ça passe na motema et ça vraiment passé. Et zo soit na motu confusion totale. Et nangala moyibi na minute ekomika likambo ifo ba kende ko basale po mobali alobaki maman alobi abenge mobali alobi ke comme ke na ba niveau oyo ti suka na ba basale émission na bébé po ba confirmer mo kile ba laksa mo kile mwana na bango siko mutu neza ba okezo mwana ya nani et nzambelanga et so ba komi na niveau wana c'est que mo kile oyo et comme à niveau mususu. Oh déjà bat ba mo yemba ba libo na kata église. C'est comme na niveau mususu. Eza mami eza passé. Pour chiter na liwa ya circonstance ya liwa ya blanche. Bat bolandanga na pesa message na lobaki boy. Nzambe abandi ko exposer ba faux pe ba mamu moko obo mona na ba mikolo zoya et kamisa bato to komona ba wemba ba libo na église ankolo et ba dossier le rôle ya ba lolenga boye na vie ya bato ba omibenga bato na Nzambe est grave. Mais moi je vous dis que où est le côté quand en 2025 bon mona makambo. Sinon c'était ça. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement si MDG TV en foot, c'est comment c'est la grande dame. Tout le monde est des bonnes choses. Merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.